Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Merci l'Esprit de gloire. Amen, la maman là. Je déclare une parole dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5. Qu'il soit équipé de toutes sortes d'équipements, Seigneur, afin qu'il puisse tenir ferme devant les risques du diable. Ce soir, nous voulons prier, afin que la pluie de la gloire puisse pleuvoir enseigner, afin que la pluie de la restauration puisse pleuvoir enseigner. Les gardiens du temple, l'apôtre Dido Moïse, Likenja et son épouse, qui constituent le berger de cette église. Ta parole stipule. De body som kan välsigna den här församlingen. Är den öppna himlen kommer din kraft. Nul. Quand on parle de nul, c'est-à-dire aucune puissance négative qui règne dans ces pays. Seigneur, merci parce que tu lui as donné ces pays. Qu'il avance et qu'il s'augmente et qu'il s'épanouisse. Si tu es d'accord, tu peux dire un amen plus fort. Si tu es d'accord, tu peux dire un... Que nul ne tiendra contre toi. Kommer din mod, Jesus det bara dig som kan vara i centrum, styra, leda, välsigna församlingen i Jesus namn. Je leur bénis dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 Nzambe apambola biso. Apambola biso nyonso parce que tana biso ekoki oyo to lobaki ete tokobanda programme na biso pe émission na biso ya sika oyo tobandi yango déjà année oyo eke Nzambe wana kosala biso ba makambo ebele parce que aza malamu. Vraiment Nzambe apambola biso nyonso tozolanda avant tout senge tobanda na prière yango wana nzeza motuya biso bana Nzambe avant kosala nyonso ndeko molingami na yo oyo lingo koma pe mwana Nzambe ndenge ozolanda na yebike mingi babandi déjà changer tokobanda na prière. Seigneur topesi yo merci na tomboli kombo na yo Yesu Masia Jésus-Christ de Nazareth, moment où tout est na maboko na yo molimo mosantu kamba biso de début jusqu'à la fin. Tobeleli rien que ta présence est réunie katine sika oyo. Na telemeli puissance nos ennemis à monde de ténèbres ezala mosika na biso. Mais grâce na yo faveur na yo accompagner biso. Seigneur merci parce que ozana biso awa peut que ça au-delà va penser na biso. Merci parce que kolobe la biso. Merci parce que consoli mitema na biso. Merci parce que okolakisa biso nzela. Pambola mapoto za Nzambe na kombo na Yesu. Amen. Nzambe apambola biso tozolanda to partager message, to partager vidéo et que bana na Nzambe pe bato na Nzambe balanda parce que eza message oyo Nzambe apesi na tango oyo eza message ya yo, eza message ya nga, eza message ya biso nyonso nde na lobaki na émission oyo ya Jésus-Christ notre médecin tokobanda kosolola tokobanda kobondela tokobanda koyokana tokobanda koyoka maloba na Nzambe tokobanda kosala vraiment makambo ebele kaka mpona lokumu na Nzambe. Vraiment eza émission moko eza kaka tobanda loba mingi mpona Jésus-Christ oyo aza Nzambe na biso. Nzambe apambola biso ane kitoko tobandi ane malamu tobandi yango déjà na ba prophétie uti pa na nzela na Thomas apôtre Dido esika zanza mapambola na révélation ya lumière parce que banda lobaki yango banda 1er janvier tout le monde qui vraiment peut tozomona ba lumière vraiment na kati na vie na biso vraiment Nzamba pambola mingi
et que Nzamba continue à utiliser puissamment na bi que Nzambe wana asalela kae a continue ko salela ye. Lelo na ye na sous-thème na ye na ngozali Jésus-Christ le médecin par excellence. Jésus-Christ yende munganga na ba munganga. Alléluia. Ça déjà ne sengo siko zali parce que programme o na loba kitango zo kota na motema na o mobimba. Kota na pensée na yo zale pa ina Nzambe. Bo pesa kanga plus que mitema na bino. Longola makanisi place msusu. Vanda penza zwa temps na yo parce que comme tango o Jésus Christ a cause la médecin na yo na makambu nyonso. Sanate, na lobaki on introduction na makambu nyonso Jésus Christ a cause la médecin. Le loto komona ye ndenge ni na aza susu munganga na ba munganga. Zambe wana za malamu. Alembani ne loko moko te na mokili oyo. Eloko moko te oyo toka moko te epusani liboso na Yesu ekalembana nango ezate. Yango tango zokota na programme oyo makanisi ezala pa ina nkolo. Peut-être ozu ba déception belé okuta na ba makambo belé mais ngani na préparer kaka esprit na yo. Dalingi na biso ke est encore possible. Na ina biso ke Nzamba lingi yo. Na ina biso ke Nzamba azana posana. C'est ça. Lelo tozana mukanda na Marc chapitre 5 verset 25 à 34. Nakotanga na lombango tokotanga ndenge molimo na Nzambe ekokamba biso tozana Nzambe na biso awa Saint-Esprit akati na biso totanga pona lokumu na Nzambe na bike Nzambe wana za malamu akozwa lokumu lisusu. Bible zotalisa biso na mukanda na Marc chapitre 5 verset 25 à 34. Or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en pire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit: qui m'a touché? Mes vêtements. Les disciples lui disent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qu'il s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Hein? Alléluia, alléluia. Natiaki misu awa pona mona bien. Pour awa na studio ba minda eza tellement ebele. Nzambe amona yo, nzamba pambola yo. Bible zotalisa biso mwasi oyo azalaki maladi pendant 12 ans.
Moi si oyo azalaki malade pendant 12 ans, azalaki ko souffrir. Pendant 12 ans azo souffrir. Pendant 12 ans azo mona passe. Pendant 12 ans kolela na kolela. Malade ni azalaki nango azalaki ko bima. Makila. Bien aimé. Toyebi biso ba maman soki ozata na période oyo ezalaka bien te. Mais moi so c'est lango 12 ans. 12 ans azo lela lela. 12 ans azo souffrir. 12 ans azo ko saigner, makile zo bima chaque fois. Mais imagine comment son deni na zaki le moto na vana na tala na otala bible na totanga. Na lobi yango maman santé ne koma kinde nini. Mikolo je sais ka koma ki muke. Obi na kanisa ngo. Na kanisa kana bisi ka koma ki muke ezaki ndeni ni nzamba zaka bolinga zaki ko batela ye. 12 ans de souffrance, 12 ans malade, mais Bible soloba, moi je à souffrir. Mais souffrance wana, ezaki ka maladité, a souffrir qui le colle double. Souffrance monsieur Césali, Bible dit que aleki a souffrir na ma boko ya ba plusieurs médecins. Ba médecin belé. Alekaki na maboko na bango. Donc pour azoko bela, yebo konzo teza malamu te, mais aleki na plusieurs médecins. Pe ko le kaka kate mais a dépenser bambongo belé na maboko ba médecin mususu. Ake na médecin o mabe. Atine na pharmacie o mabe. Asomi se kisi o mabe. Donc ba médecin ba sisi yembongo. Atikale susu na mbongo te. Bible dit à dépenser nyonso zalaki nango kaka pona koluka kobika. Donc yem taza malade nde na lobi azo souffrir après ba médecin susu ba bakisi sous souffrance ya kolia e bambongo. Et puis guérison azuité. Qu'elle passe atamboli partout. À côté peut-être banganga a une solution te kaka dépense na dépense. Bien aimé la ligne na biso na pokwa lelo. Peut-être yo pozo landangai. Oza malade. Oza na ba situation belé. O dépenser pe bambongo na po msusu bana ba bika. O dépenser bambongo na ba médecin. Autant de médecins, kaka pono bota. Médecin a passion na maboka mutu musu ya médecin mususu. Okende boye, yo moko pozoko yoka. Ke médecin o ya salaka, médecin o ya bikisaka, médecin o akoki kopesa nga solution ya maladie o naza nango. Médecin oyo akoki ko bikisa nga ya koko bikisa mona nanga koko bikisa mobali nanga. Otali ok, il peut qu'on a dépensé, mais solution kaka ezate. Balie kaka mbongo sili. Mais aussi le bi côté. Mbongo kombete so dépenser na ba problème na yo. Même pour na koluka guérison na yo, même pour na koluka guérison ya bana na yo, ya mubali na yo, mbongo kombete so dépenser. Ah moi sonné na baki azalaki na problème ya makila, azana problème makila, azana problème makila zobima. Mais vous avez un problème. Okoko ça la papa, vous avez un problème ya maladie moko songolo. Okoko ça la maman makile so bimote moza na situation moko. Oh dépend. Ba leo déjà bambongo ato so mona to komona modèle médecin oyo, ba médecin na zolo belango na façon belé pour bo comprendre. Parce que awa to bando yo ka prédication na bito ko banda ko solo la. Pour vendre dans la compréhension, ils ont comprendre. Ma mère c'est balembo. Oh là là, chenda bala baba santa. Bah tu combien peut-être si balembo pour la situation na yo. On les qui na ba beaucoup ba prophète, ba faux prophète combien? On les qui na maboka ba église dit combien? On les qui na maboka ba scro combien? Peut-être nous ozali wana
pour la maladie na yo, pour la maladie ya bana na yo, pour la maladie ya mobali na yo, pour la maladie ya mwasi na yo, pour la maladie ya yo moko. Soki ba problème ba démon o bazo tungisa yo moko. Envoûtement à famille, ozola la tête. On l'équipe peut-être na maboka ba faux prophète belé. O ba lié yo mbongo. Ba caution na ba prophétie. Mais ozuka le côté. On l'équipe na maboko ba faux prophète combien? On l'équipe na maboko ya l'église combien? On l'équipe nango combien? Les gens sont découragés. On les dit makamba l'église te, on les dit kosambe la te. On comme comment na batunyo soka kandenge moko. Parce que ba faux prophète ba lié yo mbongo. On dit koyoka prophète te, on dit koyoka pasteur moko te, on dit koyoka mutu moko kuna te bimazo bikisa. On dit koyoka te, il faut yo kende ka kopesa mbongo pour sa solution. Mais ozu pe solution te. Banganga kombete soleki. Banganga kombete sokoti. Peut-être au koti na bandako banganga ebele pour na élévation, pour nos musala, pour nos kimia, pour nos bota, pour nos bika, pour nos bala, pour nos sengo. Pour ba demo batika yo, o dépenser na maboka banganga. Okenganga oyo badiaza makasi akokite, okenganga mi balé akokite, ya mi seto akokite, mais o dépenser ndeko na ngai. Babi mwasi oyo. Donc a souffert deux fois. Ezele kaka ya maladie nete na bambongo apesi ko passer na plusieurs médecins azo leka. Soka yoki kuna akei. Peut-être yo pour ça là déjà. On l'équipe à place belé solution à la kate. O dépenser kaka bambongo na mbongo. Le biko, kimia, ezate. Situation wana et so continue kaka. O l'équipe na maboko mibali combien? Mibali combien oyo pesi bango mbongo na oko bavanda na yo. Mais basakani na okaka batiki yo kutu mususu atiki yo tina banyongo na compte na banque. Atiki yo tina konofoge. Okoma blessé na mutema. Okome mosi akolela ozo souffrir. Ah balobi 12 ans ozo souffrir. Azo leka de médecin na médecin oyo. Yo be peut-être leka mubali wana prophète wana. Église wana église pour na kaka koluka lobiko. Mais ozozo ango kaka te. Oleki na banganga ozozo kaka lobiko te. Basi kombete sozui. Okanti ba ko peso kimia. Oleki na mwasi wa kopesa nga kimia apesite. Wana kopesa nga kimia apesite. Wana kopesa nga kimia. Donc ozo leka kaka sena koleka. Les autres c'est comme ce sont les kana ma boko ba médecin na ba médecin, il y a plusieurs médecins. Ndenge mwasi wa bande koleka. Situation na yo wana. Oleki déjà na ba avocat combien? O dépenser bon combien pas na ba avocat, na ba tribunal. Mais on va faire solution te. Et si on s'en dépenser un bon belé, on les can avocat au mabe, on les can avocat mususu mabe, mais situation wana, aux autres on a solution te. Ba mususu kutu ba comme on tient en bon on tient en Afrique. So ka ki kaka prophète makam. Atindi mbongo. Kaka po ba bonde la po na ye. Kaka pose solution na situation ça passer nango. Azomona ke mbongo nde et que peut ces solutions. Tant qu'on peut ça mbongo pas prophète, mbongo ne peut ces solutions. Mbongo combien te so pesi ma sœur, mon frère. Mbongo combien te so pesi na ba église. Mbongo combien te so pesi na ba faux prophète. Est-ce que vous avez solution? Est-ce que moi na yo abiki déjà? Mobali na yo abiki sami. Ndako na yo ezukimia.
ba démon o bazoya ko finir na butu batiki yo pasi ya motema esili okanti nanzana ko pesa mbongo epai na bato ndo ozwa solution nanzana ko pesa mbongo te nanzana ko pesa mbongo te bien aimé solution ne ke uta nanzana ko pesa mbongo te le biko na ke uta na nzela na ko pesa mbongo te mais le biko ne ke uta na nzela na Yesu Yesu nde mutaza capable ko bikisa yo Yesu nde mutaza capable ko consoler yo voilà pourquoi na poko na lelo na zo déclarer Jésus Christ abikisa yo ayokola yo mawa akangola yo a changer vie na yo a sekisa yo a pesa yo kimia na kombo na Yesu. Bibelobi mwasi oya dépensaki azwaki solution te bambongo esilaki ye azwi solution te mais un jour ayokaki sango na Yesu un jour ayokoyoka sango na le médecin par excellence. Un jour, eza na mutu moko médecin moko azobikisa sans opération. Eza na médecin moko azo changer ma vie à bato. Ayoki sango na Yesu. Ayoki kombo na Yesu. Aza médecin ko médecin nyonso te. Aza médecin ko ba médecin ya kutana na bango te. Aza médecin ko ba médecin o ba mbongo te. Aza médecin ko la médecin wana o azoko nyokolela batonga te. Mais babi médecin wana tango pusani pembeni na ye yo ndima kaka ayoki sango na Yesu bibe metokotanga ngo bibe lobi na 27 a entendu parler de Jésus et elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements je serai guéri. Ayoki sango ya médecin oya bikisaka. Avant di na kati na ndako na bandi ko calculer. Alobi non. Sna kende ko na bando sala plan alobi lelo. Ba médecin nyonso ba lenga mbongo na okende susute. Ba médecin nyonso ba zo faire suivi na okende susute. Lelo na kutani na okende rendez-vous et puis ya médecin mais munganga ba munganga. Munganga oyo sango na ye na yoki abikisaki asekwisaki Lazare na yoki sango na ye afongolaki misu ya Bartimée. En tout cas docteur oyo médecin oyo il faut na kende kokutana na ye il faut na kende komona ye mais na yebi ndenge nazokende boye nazokende nde pona bika azaki na kondima alobi nde na okende boye na okende pamba te en tout cas nde na okende kati na zoba nde na okende boye na okende kufa te nde na okende boye na okende na bikisama accueilli par la Jésus. Oaza le médecin par excellence, bien aimé. Jésus-Christ a besoin de yo. Accueilli par la Jésus. Accueilli na sima Jésus. Alors biso azo kansabi plein de ndako zaki na simbata. Na simbata songa elamba. Na simbata songa elamba na kobika. Na simbata songa elamba mwana na kobika. Na simbata quelque eloko moko ya Yesu. Apusani pembeni ya Jésus. Akena sima ya Jésus. Abi médecin ozo ko médecin nyonso te. Asimbi songa elamba ya Yesu. Bibele bitango mwasi wana simbi songa elamba ya Yesu. Mbala moko makila et katani. Alors Jésus a senti puissance et wuti katinae et koti katina mwasi wana makila et yeko katana bien aimé makila et s'arrêter ane ona eko arrêter ba démon so bazo tungisa vie na yo na kombo na Yesu souffrance wana ezoko s'arrêter au nom de Jésus. Maladie wana ezosila au nom de Jésus. Problème wana ozosulango solution na kombo na Yesu. Bana o baza maladie bazo kangola ma au nom de Jésus. Médecin o senga kambongo te.
médecin au hasard lokola pa prophète otako ya ava bonde la pona yo il faut pesa ye mbongo. Non, Jésus wana asenga mbongo te na ye kotalisa yo ba o dépensa aux solution te, mais Jésus akobikisa yo sans bongo, akopesa yo solution, ako changer vie na yo sans problème. Yango yesu alinga sala tango kutani na mwasi oyo a sentir mosalobi oui nakutana nanga na ba médecin, mais on nakutani na ye asa différent. Nakutana nanga na ba avocat, mais avocat o asa différent. Nakutana nanga na ba médecin ba lianga mbongo, ba faux prophète ba lianga mbongo, mais on nakutani na ye asa réellement véritable médecin. Yo wana ndenda sana vina yo. Yango na Jésus-Christ angasa na vie na yo. Yango na Jésus-Christ alingi yo ondima ke yazali véritable médecin na yo pour guérir yo na ba situation nyonso. Alléluia. Asa tellement malamu nzambe wana. Bible lobi même jour. Et le cas qui était 2 jours 3 jours hein. Même jour kaka wana sur place. Tango simbe là-bas, je lobi na sentir y pas biki. Même jour, après ce qui a mbongo mon côté, mais à biki, nous sommes ça bambon, au cas le biko, et il y a pour la bambon. On dit comment la prophète était. Aux autres, on a peine à faux. Le biko qu'il y a pas na Yesu, le médecin par excellence. Il y a un biko na poka lola peso le biko na poka lola apeso eza posa motema na yo na zoko loba tout le temps ata na tengi situation na yo te mais yo moko biso ko souffrir quelque part yeba ke nzambe wana Yesu Masia nde nzambe na biso asa médecin na yo. Jésus lobi qui m'a touché, nani a touché ngai, nani a simbi ngai, nani a touché ngai. Moi ça comme banga. Moi ça comme collègue, je sais bien nani a simbi ngai, nani a touché ngai. Ba disciple balobi ozo mona te. Batu baze belé, ozo tuna nana touché yo. Mais batu baze belé, alobi te. Quelqu'un m'a touché. Et ça na mutu moko simbi ngai. Asimbi ngai lokola batu nyonso te. Mutu wana tanga simbi ngai na senti puissance selongo kati na nga e koti kati na ye. Asimbi ngai lokola batu nyonso te. Bene mena ningi na yebiso na poko na lelo. Message à lelo za tellement puissant pour na yo. Na ningi na yebisa yo. Yoka message à lelo ko yoka ngo lokola batu nyonso te. Yoka ngo na titi de la prière pe na kondima. Pesa lito ina ona poka lelo. Simba elamba Jésus. Nanzana parole oyo. Simba liloba oyo. Mwasi wana asimba ki elamba abenda kinguya ekota kikati na ye. Yoko simba liloba oyo oko benda nguya na lola eko kota kati na yo pe ko bikisama pe ko zwa kimia pe vine ko changer okoma mutu na sengo oko zwa délivrance grâce na nzambe ko kita kati na yo nyoso ko sala e ko prospérer na kombo na Yesu. Benda nguya na lola lelo to benda nguya na lola na nzana parole oyo. Asimba kelamba Jésus parce que Jésus azaki wana. Jésus-Christ de Nazareth, le médecin par excellence. Tango simbe là-bas biki. Yoko simba liloba poko na lelo. Oko simba parole poko na lelo parce que nanzana liloba oyo oko benda nguya na nzambe na lola. Nguye ke uta na lola eko kota kati na mwana no aza maladi kwa biki sama. Et ça pour na bambongo tozo pesa ba prophète ozo leka na ba église pour na ko pesa pour na ko changer ba église tala nengo komi ko nyokwama tala nengo lingisu ko sambela te parce que bimisi bango moko okomi bakoba ba scroll ndoka yom to komi si bango ba scroll. Mais Jésus a na posa mbongo anate mais Jésus a na posa bikisa yo sans condition. Alléluia. Bikisa mana kombo na Yesu.
Zwa kimia na kombo na Yesu. Pambola ma na kombo na Yesu. Souffrance estika yo au nom de Jésus. Souffrance dans ce zone kanango na évité. Mais na eko déclaré comme servante dans Zambé. Souffrance estika yo na kombo na Yesu. Nebi ke nzambe wana kosala. Vraiment na lingi motema na ye pour ça n'est pas une Zambé. Qui m'a touché? Mais na simbi ngai. Na sentir eloko moko kati na ngai. Et bimi. Est-ce que le loko ko bimi c'est loko moko na lola? Et quand la vie na yo? Et ça dépend de la ndenge ko sur la message. Baluka na sima boy. Amoni mwasi azoko lenga. Amoni mwasi azoko banga. Amoni mwasi azoko kate. Mwasi ayebisi expliquer la vérité. Alors le Seigneur, n'a que comprendre que yo nous a médecin par médecin. Na tamoli ba partout. Moto moko te akoki ko bikisanga. Monga nga moko te akoki ko changer situation na nga oyo. Mais tango na ye pai na yo. Na ko simba kaka songa elamba na yo na zu délivrance makila e katani nyonso sili na se sentir na za guéri Jésus atali a lobi aussi obikisani foi na yo e sauvé yo bikisama abikisani kende oza guéri na poko na lelo na ebisa yo Nzambe o nazo salela Jésus-Christ de Nazareth aye pona koyebisa yo ke année oyo eza année ya souffrance te pona yo année oyo alingi arrêter asilisa kolela na yo asa Nzambe na yo bien-aimé foule ezaki ko empêcher mwasi oyo apusa na pembe na Jésus mais akomaki quand même pembe na Jésus azaki masola makila azaki bien te peut-être bato bazomona pe bazomona malamu te bazomona za malade bazomona za ba problème bazomona comment dépasser bamoni ba démon bazotungisa yo ozolala te ngana na biso que Jésus Christ abikisaka na nzoto pe na molimo foule ezaki ko empêcher moi si oyo mais akomaki quand même pas Jésus ne l'autre ba foule ezoko empêcher bato tande bato bazoko empêcher bato ko poussa na pembeni na Nzambe ko ya na église ko sambela mais ane oyo ndeko zoka mungongo na ngai mungongo na Nzambe na nzela na ngai telema ko landa batute telema ko landa bato baso pekisa ote ko tala pete na za solo naza na bilamba te moi sotanga tali naza na bilamba te na lati eloko te atala ki yango te eza bato mosusu po ya na église azomona ke naza na bilamba te bakoseka nga na kotala yango te oyo nga nzoto ekoma boye bakoseka nga kotala yango te oyo nazaka so na milia bato te kotala yango te nakima bato mpo bakoseka nga kotala yango te cette femme atalaki nyonso wana te makile ezalaki kobima ye azalaki peut-être kolumba solo mais atalaki yango te apusane mpe ya Jésus abi kana nga oyo eza tellement difficile ntakopesa mo solution namoni eza kaka ye mpo basango babibi elobi ayokaki sango ya Yesu mpo basango nga nayoki mpa ya tata wana kaka ye moto akokosala ngo moto mosusu akokosala ngo te il faut nakende nakekutana na ye il faut nakende nakekutana na ye ane oyo telema luka basali na Nzambe luka église okutana na Nzambe obondela okutana na Nzambe wana tika kolela souffrance na yo Nzambe azomona yo Jésus Christ azomona pusa na kaka pembeni na ye azobikisa ona kombo na Yesu azo changer vie na ona kombo na Yesu souffrance nini wana esilaka te Bible lobi moso azalaki na 12 ans 12 ans ya pasi 12 ans ya kolela yoka sisi olamuki na ntongo atala eza kaka peut-être docteur wana kokai kosisa yango asisi te malade yango eza kaka ntango eza kaka situation eza kaka peut-être yo mpe ntango olamukaka na ntongo ozotala ozomona ke vi na yo eza kaka ndenge moko
eloko moko te ezo changer bana no baza kaka ndenge moko docteur wana babeti ko masolo ke médecin wana kokobikisa médecin ngo mpe asala eloko te olamuki na ntongo omona boye ke vi na ngai na kosuka wapi bademo bazokontinue koloka o ntina butu ozolala te bazofina yo ok butu basala ngo mpo tolalaka butu basala ngo mpo tolala mpo ni olalaka te ozolala ozomona batata mwasi bazoya ozolala ozomona noko na bino osi akufa ozolala ozomona bademo nyonso ya famille bazopesa asalaka bareunion na bango ozolala ozomona neti bazoleso musuni ozolala ozomona neti ozosote ozopumbwe ozolala ozomona kaka bafemme de nuit bamari de nuit bien-aimé ezosarrete lelo na kombo na yesu ezosila au nom de jésus soki yesu akoti place avandi kati na mutu demo moko te akopusana demo nini akoki kopusana demo nini akoki kovanda na nzoto oyo yesu avandi aza te soki yesu akoti kati na yo demo moko te akopusana mari de nuit moko te akokota kati na yo akosaka na nzoto no na butu demo moko te akoya kofina yo na butu femme de nuit moko te akoya kosaka na nzoto no na butu yesu omona place yesu azali temple oyo yesu avandi et que mari de nuit to femme de nuit aya aloba na yesu jésus yo pusana nano kuna siko nga na kota nasala mosala na nga apres yo ye Alléluia, Obashandala Baba. Batata moso bazo koloka yo wana. Bayebisa Yesu, Jésus yo longwana no, biso to finaye, to détruire vinaye, avancer te azala gaya moko asala ke lokote. Azala mosi moko akokende musika te to finaye nano après yoko ya ezalaka te soki Jésus akoti avandi libela soki Jésus akoti avandi azwi place po soki Jésus akoti eza po yo bika eza po yo lalaka bien eza po za na bonne santé eza po yo za na sengo eza po yo za na kimia yango na yamba kimia no na kombo na Yesu yamba délivrance no na kombo na Yesu grâce na Nzambe kitakati no na kombo na Yesu miracle accompagné au nom de Jésus Jésus a place kati na ya vanda bongo ya obeti nanga lisola demo moko ta ovanda tango mwaso asimbaki elamba makila yango moko kaka elamba pamba makila yango moko ekimi demo ya makila wana bachasaki esusu te akimi ye moko apimi ye moko malembe kaka elamba yoza na capacité ya kobenda nguya lelo na pokwa lelo na nzia na parole simba liloba o okobanga na yoki liloba babi Yesu il faut que simba nde elamba lelo zo simba liloba ozo kondima par la foi que maloba o eza bongo pe ya main et que kokisama na kati na vie na yo tango simbi liloba oyo okide yango no so benda nguya na lola ezo kota kati na yo ezo kota na libota na yo pour la délivrance à libota na yo délivrance na nyonso. Et si que Jésus-Christ a vendu, malade zalakate, passe zalakate, mignok zalakate, bademo zalakate, présence à Jésus, et ça absent total à Satan. Alléluia. Ni les autres tungisayo. Alléluia. Ni les autres tungisayo. On dépensait déjà combien? Mais Jésus a posé la katina au sang au pesa iloko. Jésus a consolé yo. Jésus a bikisa yo. Changer position na yo. Changer comportement na yo. Tika ko dépenser. Nous cas présence dans Zambé. Le cas présence à Yesu Masia, Jésus-Christ de Nazareth. Munganga ya baminganga. Tango kokota na vie na yo.
eza po bika eza po seka eza po sepela yango wana linga sala na kati na vino. Alléluia. Yango wana linga sala kati na libota na yo. Tika ndako nganga wana ozo dépenser. Tika ba faux prophète wana. Mais zonga na makola Jésus. Lelo soko ndimi liloba oyo. Nzamba zo sala kuvina. Est-ce que c'est la mutumoka ndimi liloba oyo? Est-ce que c'est la mutumoka ndimi liloba oyo? Soko ndimi liloba oyo nzamba zo sala na vina. Kaka lelo lobi te bible lobi mwasi oyo. Kaka sur place abikisamaki. Lelo situation na yo ozozula ngo solution. Na domaine nyonso. Ezala musala. Ezala libala. Ezala maladie nyonso. Au cancer, nous avons des maladies na banga parce que na dit Jésus-Christ aza le médecin, il y a l'ikola ba médecin nyonso. Moi je suis à l'hôpital. Aleki na hôpital a midel. A dépenser de bambongo belé na zo ki lobi côté hein. Aleka ki na ba médecin, ya mukili. Azui changement te. Tant que les qui n'a pas médecin ou qui les ont mon changement te, il y a que pas Jésus qui s'en personne au fait. Il y a que pas Jésus. Il y a un nazo bengae Jésus Christ notre médecin. Il y a un soutien na biso alelo. Yesu munganga na minganga. Yewana. Munganga oya ba munganga penza oyo kakaza likolo ya ba médecin nyonso. Tanga bibe balobi ke asufra ki mwanso. Asufra ki. Yo peut-être né na otelo bana o souffrir na makambo ebele. Ozo continuer pe ko souffrir. Ba debo na lelo bazotika. Et si ka bakanga ki bala no bazotika bango. Et si ka bakanga ki vina opo ke liboso te bazoko tika yo. Comme servante dans Zambé, na yeko déclarer ma parole pour na yo. Na yeko déclarer le biko na yo. Na yeko déclarer changement na yo. Na yeko déclarer délivrance na yo. Biki sama na kombo na Yesu. Pambola ma na kombo na Yesu. Vina yo changer ko bandalelo. Ko bandalelo, vina yo changer. Cette femme Azaki kobima aloba kiteke na ke pona kufa aloba kiteke na ke na meka soke ke simba te mais aloba ki na ke kokutana na Jésus na ke na simba te lamba na ye na yebi lelo na so bika lelo oso bika biki sama na kombo na Yesu pa Yesu ba mekakate ba kenda ko mekate bien aimé. Nous avons besoin de mekate ya tanto plutôt te. Bakenda na kondima na assurance que lelo eza jour na ngai na koma mokonzi. Bana nga ba ko prospérer, ba ko signer ba contrat ya bien minene. Ba ba beta ka football bazoke na musika, ba ko zo ballon d'or. Ndé loko yango wana. Loko na yoki parole na Nzambe na simbi. Niloba na Jésus-Christ, le médecin par excellence, dans un mosali nae, le kola lobi na zo kontima, que vie n'angezo changer. Mobile nangai ako zonga nangai na kati ya ndako. Ako zonga, amour na biso te zonga lisusu avant, na kombo na Yesu. Nde ngona makambo Nzamba kosa. Moso ayaki ko mekate pa na Yesu. Ayaki ko mekate ba bien aimé. Ayaki ko mekate po ameka ki ne pas ba médecin wana ya mukili. Ameka ki bango belé. Mais mukola ban azaki na rendez-vous pa ya Jésus. Alobi nazokede po na bika. Rendez-vous lelo nengo landinga nengo zoyoka. Ezande po bika. Ezande po changement kota na libota na. Ezande po sene kota.
place pauvreté ezalaki etika bino, place souci ezalaki etika, place AVC elingai kokota to esi ekotaki etika o. Bible lobi ntango mwasi asimbi mbala moko makila esarrete naye koarrete babiloko nyonso oyo ezotungisa vi na yo na kombo na Yesu. Etika yo, etika libota na yo. Nini ezotungisa yo, nini ezobangisa yo, pourquoi ozobanga-banga? Jésus-Christ aza pembeni na yo, aza médecin na yo, aza nzambe na yo. Alinga console motema na yo ezozoka, alinga console motema oyo eza blessé. Esika mpe bayibaki yo mbongo, baskroke yo, banyokoli yo double. Bato mokili baa na mawa te. So otali mama oyo ye moto aza maladi vraiment, bamédecin babi azosouffrir na maladie, azosouffrir mpe na maboka bamédecin. So babande otie batonga, so babande kotie banini wana, donc akomaki ne kaka moto akosouffrir na kosouffrir. Nayebi situation na yo te ndenge nalobaki wana souffrance na yo kote ozokende nayebi yango te, me naye koyebisa yo kaka ke Yesu aosala kati na yo. Alléluia. Yesu akosala ekomi ntango na Jésus-Christ. Bato mokili bayokelaka motu mawa te. Tana mobali alea o bambongo wana atia akoti na chronophone. Aska yokili yo mawa. Okomi kofuta bambongo na kolela lela. Ayokili yo mawa te. Ba prophète balea o bambongo bayokili yo mawa te. L'église ezolea o bambongo wana bayokili yo mawa te. Mais Yesu ayakobikisa yo sans condition. Yesu ayako console yo, alinga sala na kati na vie na yo, alinga sala na libota na yo. Voilà pourquoi tu dis servante na ye na yebisa yo telema. Nzambe console motema na yo, nzambe apesa sous esengo oyo ebungaki yo. Lelo nzambe atia bana na kati ya libumu na yo wana. Lelo nzambe apesa mosala. Lelo nzambe apesa yo mbongo. Lelo nzambe apesa kimia na kati ya libota na yo. Lelo nzambe apesa yo oyo nyonso ozoluka, otamboli partout, ozozwa yango te, mais Jésus-Christ apesa yango na facilité ane oyo na kombo na Yesu. Esika ezalaki pasi mpo na yo, mabelo ezalaki ya kokauka mpo na yo, na ye kolembisa yango na kombo na Yesu. Elemba nyonso kosala ane oyo eleka na facilité au nom de Jésus. Oyo bakanga ngai na bademo ya mboka na biso yango nazo prospérer te, moto aza na poto mais azo prospérer te. Moto aza na poto mais azolota kaka bandoto lokola aza na Afrique. Naye kobimisa o place batiaki yo eza na se na mai, loboko na Yesu ekitaka ti na se na mai, obima wana na kombo na Yesu. Eza na kati ya moto ekozosantika nzoto do makila moto nzoto ozoyoka bete motema moto naye kobimisa na moto wana na kombo na Yesu. Aza nzambe oyo abimisaka bashadraki na moto akobimisa yo, abimisaki dada na libulu akobimisa yo, adelivre mwasi oyo na makila akodelivre pe yo. Alléluia. Bademo bako continue kolelisa te, souffrance ekoko continue bongo te. Balobi 12 ans asali da bakalkine a dépassé boye mabe asa boye mabe, mais moko azwaki révélation akende kokutana na Yoshua Mashiach, akende kokutana na Jésus Christ ntango azwi révélation nde ntango abikaki. Ane oyo eza ane na yo ozwa révélation, eza ane
au fungwa mamisu eza année ozo révélation que seul Jésus-Christ aza médecin nangai que yemoko Jésus-Christ aza nzambe nanga que kaka Jésus mutakoki ko sunga ngai bambongo te ozo dépenser wana mto ko kanisa te za pona bambongo wana te pona bambongo te moi so pas aki na mbonga dépenser ki mais azoki lobi côté apesi eza pona bambongo te mto peso solution non te kolobango eza pona bambongo te mais mutako pesa yo solution na makambo nyonso eza Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. La souffrance, c'est une longue, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Non, non, c'est ça. Et c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a que tombe la combo na il y a que pesa yo, que talisa mutumoko, tango mwasi oazo ki révélation. Il y a que kanga manaye. Il y a que kene ko simbe lamba na ye. Azo ki solution. Yope na na kondima que lelo ozozo solution à problème na yo ils ont déjà solution na kombo na Yesu yamba solution à problème na kombo na Yesu yamba solution à problème na kombo na Yesu vina ye changer au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, vina ye changer na kombo na Yesu. Nabi ke nzambe lela osala bibelo bi mwasi otango nzambe tanga tushaki Jésus-Christ albombaki te alobaki na Jésus makambo oyo asalaki ayebisi ngam na simbi pona situation boyeboye me namoni pe na biki nayebi ke nzambe na ngai asalaka nayebi ke nzambe lelo pe akosala akobikisa akopesa kimia akosunga akotelemisa lisusu akopambola nayebi ke nzambe wana akosala me ntango nzambe akosala sala lokola mwasi oyo benga biso mpo no témoigner ke nzambe réellement asali mwasi oyo alobaki abombaki te ntango Yesu atali ye amoni ye azolenga mwasi alobi mokonzi ya solo eza ngai natamboli na keke boye nazwi lobiko te mais ntango naye kocomprendre oza médecin par excellence eza yo monganga na biso eza yo oleki bango nyonso ntango nasimbi na biki yo mpe faut témoigner parce que nzambe akosala naye koyebi biso ane oyo eza ane na yo ntango ozozwa grâce ya kolanda nga na message na nzela na émission oyo Jésus-Christ notre médecin lokolo ozwi kaka ngolu ya koyoka nzambe esi atalisaki ngango bato nyonso babanda koyoka eza message na bino yebake nzambe abandi mpe makambo na yo lobi te kaka lelo nazobondela mpo na yo omona bikama kaka sikoyo nazobondela mpo na situation na yo esika oza na kati na ndako nazobondela okotatola nzambe za na kondima tia confiance epai na nzambe bato nyonso bible elobi bato nyonso batalelaki nzambe moko te ayokisamaki soni bato nyonso batiaki likia na bango epai na nzambe moko te azalaki confondi. Donc soki ozotalela nzambe okoyokisama soni te yango wana soni oyo balatisa yo oyo ekanga yo elongwaka te etika yo na kombo na Yesu naye kolongola soni wana na kombo na Yesu soni oyo balatisa yo ezotika yo te naye kolongola yango na kombo na Yesu bademo balatisa bato soni ndenge mwasi oyo ezalaki soni elataki deja mobali akokai kopusa na pembeni na yo mobali nini akokai kopusa na pembeni na yo soni elataki metango akutanaki na Jésus soni wana etikaki ye esilaki soni oyo balatisi yo lelo ezosila parce que Jésus-Christ aye kolongola soni.
Alléluia. Rumba Shendala Baba Santa Kaya Baba Baba. Bien-aimé, na komi na suka ya message à lelo. Nalina bonde la pona yo. Nzamba yebisi ngai na bonde la pona yo mutozolanda ngai. Nazo bonde la pona yo. Esi koza kanga misu na yo. Koza na distraction te. Na yebi ka na yo te, na yebi situation na yo te. Mais na yebi loko moko ke. Yesu oto te awa. Yesu o asalaki na kati na libota. Na kati na mwana mwasi oyo. Asala pe kati na yo. Asala kati na vi na yo. Asala kati na bana na yo, kati na mbali na yo, na ndaku na yo. Kanga misu bien aimé sikozwani. Nazo bondela po na yo. Zwa kaka loboko na yo simba na motema, ta na motema. Nazo bondela po na yo. Situation oza nango. Yo yebisa kaka Nzambe. Na kati ya motema ba Nzambe sala nga grâce. Nzambe grâce ne kita na libota na letanga nazo bondela. Seigneur, na pamboli opoto za Nzambe. Nzambe toyeko ndima ke yondo bikisaki mama o pendant 12 ans. Na yebi situation bandeko nyonso bazolanda ngai te. Mais na yebi ke Yesu yo yebi situation na bango, yebi souffrance na bango, yebi bapasi na bango. Yango na pokwa na lelo Seigneur. O nyonso ezotungisa bango. O nyonso ezonyokola bango. O nyonso ezolelisa bango. Etika bango na kombo na Yesu. O nyonso ya maladie. Na bengani yango na kombo na Yesu. Douleur nyonso evandi na kati na nzoto na bango. Esila na kombo na Yesu. Blocage ya famille. Etika bango na kombo na Yesu. Kovia kozanga mbongo, kolela lela. Etika bango na kombo na Yesu. Esika ezalaki difficile. Ekoma facile. Mabelo ezalaki akokauka. Na lembisi yango na kombo na Yesu. Seigneur, ba o bazaki maladi. Ba bikisama na kombo na Yesu. Ba o babane komona ba démon na butu basoko kolala te. Kobanda lelo. Ba misu na bango emona kalisusu ba démon na te na kombo na Yesu. Balala kana kimia. Jésus-Christ. Na ebike oza toujours pembe na biso. Tango zoko tinda liloba na yo eza poto bikisama. Eza po ba vie na biso changer. Merci Seigneur Jésus. Parce que au bikisi babeli. Au sali au-delà ba pensée na biso. Naza na kondima ete lelo batu ba bikisami, ba pambolami, ba kangolami, baza délivré na kombo na Yesu. Merci Nzambe na bikama, merci Nzambe na dido parce que au salaka toujours na pambole poto za Nzambe na kombo na Yesu Masia. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Betela Yesu maboko, betela Yesu maboko siko zwami. Nzambe apambola biso. Kobanga susute. Kolela lela susute. Jésus wana lingaka yo. Amen. Yesu alingaka. Sois courage. Jésus ala posana. Sois courage kobanga susute. Azana posana yo. Bien aimé Katina Nkolo, la ligne toujours n'a pas sa communiquer, c'est très important. Maintenant, ça on a besoin de contact Nabiso. Tous en église dans Katina Stockholm, awa ezali na métro Friange. So comme la métro Friange wana ozana difficulté au bengi biso, numéro na téléphone ezali 076 214 68 58. Papa na biso a kotiango na écran na wana tokomona ngo tozana kiti chaque dimanche
Chaque dimanche à partir de 10h. Pour bande commune babengaki bakase to sambela na après-midi. To sambela na 10h na tongo avant midi. Donc 10h à partir dimanche 10h ti 12h30. Tozawana na église MEPSA. Mais métro Friange. So qui est na Friange, les na le na difficulté au bengi parce que c'est très important comme adresse pour bande commune bazo comprendre te yango mona na ko répéter yango vraiment souvent pour na bana nzambe o bazana besoin ba prière, bana besoin ba kuta na biso, bana besoin to bondela pour na bango, bana besoin ba question o nyoso za nango besoin au bengi to rendez-vous na yo dimanche na 10h oye okuta biso sur place wana to bondela pour na yo ozana liso to ko soazo a besoin de conseil to ko bande nini to ko sunga yo na nzela na molimo na nzambe to za na église mususu ezana Yetebor na bato balandinga baza pembe na Yetebor bakolo bake mama Sephora Stockholm eza musika biso tozalaka côté ya Yetebor soko za ba côté ba Yetebor to za na église MEPSA ezali pe na Yetebor église MEPSA eza pe na Yetebor eza na Rimare Gatan A na arrêt à Selma bus numéro 18-19 eza na ligne ya Bakaplan. Donc ceux qui ont la ligne on a déjà au Bengi eza na ba sœur Sylvie bazawana ba frère Jean-Paul tout ça là ba ko aider vraiment makasi pour na memoti na église qui tezali à partir à 14h juste ti 16h30 ba sœur na nzambe puissant bazawana bana na nzambe pe babanga nzambe bazawana ba yambo vraiment malamu ni oza besoin na biso tozala awa tozala pe na Stockholm tozala pe na Yetebor donc tosa la nzambe ndengwana vraiment nzamba pambola biso nzamba pambola yo mtozolanda biso kimela nzambe ezala kati na yo vraiment nakokaki pe kozanga te kopambola pe bomoko ya mboka papa na biso momo pe na mwasi na ye charmante mwasi na ye nzambe apambola bango na ouverture na temps na bango bazozwa énergie pona musala oyo ekende liboso pona biso na bino topambolama na nzela na liloba na nzambe eza na nzela na bomoko ya mboka tozolanda émission oyo vraiment nzambe apambola bomoko ya mboka ekende liboso na kombo na Yesu na bosani te eza na bandeko mingo bazo soutenir ministère na biso papa Rémi mama Dorcas vraiment nzambe abakisela bino mingi nzambe apambola sœur Mimi frère Fiston nzambe apambola bozo soutenir ministère oso bomoni ministère o lelo eza ya côté le maboye bomoni biso tozo côté ya boye ya des gens o baza pembe na biso o bazo sunga musala oyo nzamba pambola mama Bea nzamba pambola mama Clara eza baso bazo soutenir penga makasi mama Blondine nzamba pambola mama Caroline nzamba pambola bino sœur Olga sœur Julia papa Yves nzamba bakisela bino susu ya mingi vraiment bana nga nyonso nzambe akanisela bino apambola bino sœur Roline na bosani ote nzamba pambola ona mobali na yo vraiment blessing frère bless nzamba pambola makasi na bosani te nzambe apambola pe chéri nanga apporte de likenza na ba prière na ba conseil na koza toujours pembe nanga pe azo soutenir nga makasi vraiment que Dieu vous bénisse na bosani pe binote bana nyonso MEPSA partout vous allez en Afrique nzambe akanisela bino pe nzambe apambola yo mtolandi ngai pe bana na nzambe nyonso na mokili mobimba que Dieu vous bénisse tokomi na suka vraiment butu ezala malamu mpona bino toyokani mbala ya nsima bye bye que Dieu vous bénisse. Pousser ses limites. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage. C'était la réserve de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. On y va.